Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bienvenue dans cette belle grande émission par excellence. Tous les canambons dans la salle, les grandes émissions qui vous plongent au cœur de l'actualité. Émission Sakama Boma, Mototo jusqu'à Zali, Naibiki, Azana Sengo, Azana Bolingo, Azana Kimi, Aibike. Dans cette émission, beaucoup d'actualité, beaucoup d'informations liées par rapport à la réalité de Salima. On a vu le professeur Kinshasa. Les lots de Sola Bino Ming, Makam, État livrement, tout ça, on partout. Makamba coutume, la culture, la culture africaine. Ming, il y a RDC Sikoyo. Aucun déboy, désordre, désordre. Ming, il y a baraté, il y a Kinshasa, Villa Kinshasa. Mais si on a en réalité, on a Villa Kinshasa, et ça, et ça, au Kabwana, il a passé belé. Au Kabwana, c'est un village. Un village. Au village tel. Mais bisous, tu as une commune. Commune à Mongafula, commune à Limete, mais mingi soke okutake, ba commune wana ezala chef nango chef du village nango bazali. Donc ça veut dire que ça ba tout moko vraiment ba bandaka Kinshasa, ou avant ça Kinshasa okuta vraiment que ça ba village bazali aujourd'hui. Malgré comme nango lolo élargi. Kinshasa, yolanga zo mulaka ndiko tambola à la ville, na boulevard Lumumba, na boulevard du 30 juin, na Gombe, na Limete. Mais Kinshasa ngwe bandi wapi pe suki wapi lelo actuellement. Ok, il y a un moment où il y a un peu Congo, français, Kasangul. Ok, il y a un moment où il y a un peu Kinshasa, na commune Maluku Mingida, au revoir Kinshasa. Vous allez côté à Kinsele Kuna. Cela veut dire que, n'a pas plateau de Bateke aux arrêts de ville professeur Kinshasa. Mais Bamboka dit surtout, vous allez gérer comment? Banani vraiment le bazali na devoir de diriger Bamboka pour Bamboka là et ça na qualité et ça na compétence et ça vraiment Bamboka mo que eux ko permettre que ba kinois ba quand même histoire na ngopé kimi ezala désordre de Koti quand la commune auto ba commune en Sele mille to bola kale to le kala boulevard mais ceux qui au Koti encore plus donc mon côté musique encore plus loin. On découvre que commune c'est les alliés mounene et ça bisika mususuke jusque là même pendant que batol y a brique dans le quotité. Même maintenant que la monga foula. Parce qu'un esprit à village jusque là parce qu'on garder identité on auto ebaka. Désordre de côté la kati. Village moko 2-3 chefs cultivés. Est-ce réellement gestion nango? Est-ce réellement le gouvernement congolais a organisé le domaine où est-ce que représentant le ministre au niveau national, au niveau provincial, au niveau provincial, est-ce que ça vous responsabilité au niveau gouvernement pour élaborer un mécanisme qui permettre que calme et entre les chefs coutumiers Bagoukma Pézali, Kinshasa, chefferie Pézali. Merci à Ernest Vakele, merci à Salomon Ngoye et à Yves Mbumba, merci beaucoup. À Spoupon, Ikoma et pourquoi pas à Zikomaya, maman, à la présentation de cette belle grande émission pour excellence. Tous les Kalambonda, la seule grande émission qui vous plonge au cœur de l'actualité, soit télécommande, que tu sais, c'est Vanda vraiment Kimia. Polémique qui me seulement Mikolo, il y a trop, je ne sais pas. Mais le lot, Nembi, Moko, il y a au cadre, il y a un ministre provincial, il y a matière de la coutumière, tout sur le naïe, il y a une polémique autour de cas. Mine moi dans la chaîne de la télévision belé. Comment est-ce que ministre provincial et le mot dans l'équipe va comme il doté le chef coutumier la carte de manière qui est portée de tamboula, ce qui a tombé yango, vous avez un chef coutumier. Mais le nom qui sait ça chef coutumier comme un mot 2, 3, 4 chefs. Qu'est-ce qui a fait que Bango, le nouveau ministère, après cette carte, est-ce réellement que amener qui va investigation, il y a comme appel, il y a identifié un village sur toi qui t'a ça, un groupement sur toi qui t'a ça. On les a dit à solo vraiment pour que la personne moutou, on les a dit pour sauter dans le kuta et créer polémique qui m'ont impossible. Moi je crois que quand on a beaucoup côté, vous allez monsieur investigation. Bon, ensemble, de découvrir de Konambi à la plateau. Moi, l'amboka de Paris, c'est bonne santé. Madame, Cameroun, on est allé ailleurs. Merci. On a vraiment problème exact. On a une question, on a une réponse. Très bien. La question, on a tout nabino.
na besoin d'un sentiment dans été. C'est après les investigations, il y a acte au ça la doté, la carte la carte, eux créer la polémique, ils ont monté bien si bien le lot. La nuit la caméra, on s'est présenté, bande ko baye bayo, ba qualité ni aux autres jouir dans le ministère, il y a affaire coutumière. C'est parti. Merci Ndeko Dewa. Merci na AFSI télévision pe na bande ko nyonso. Baza sima ya caméra. Ba héros dans l'ombre. Ngai na zali Ndeko Paris Matwala. Naza a conseillé na ministère ya tourisme, décentralisation et affaires coutumières, ville province ya Kinshasa ou Kambami na mwana mboka Mokili Ngansono Marcel et naza conseiller en charge ya affaires coutumières na katia ville province ya Kinshasa. Très bien, merci Bolandi Bolandi Ndeko Paris Swazali conseiller par ministre des affaires coutumières de Solane Mingmil Makamou hôtel la réalité et sur les canaux. Le lot vraiment na kolinga beaucoup plus. Parce que, bon, mon ibini ozolanda, quand on a information à l'ibandate, bon, tout le monde va habituer les mais stocker directement dans la source. Et si Kaba Kamozo Salema, donc je crois très bien que Barmiliano, on peut sa réponse, on peut sa biso, et ça, ma réponse, ils allaient sûr et certain que vous créez un problème. Oh, surtout comme on a que parmi ma réponse, on peut ça, et c'est pélicité, Ndeko Kofingate, Salatou, Luka, Komba na cabinet à Mokozi, au celui-là, Bakoyambayo, et Bakopesayo, Badivertive, et j'espère que tu vas mituna, tu peux se pour l'ango. Ndeko Paris, tu vas mon aller le oyo. D'abord, vous êtes à l'aise. Très bien. Vous êtes à l'aise, hein? Très à l'aise. Qui t'a ça? Qui t'a ça, Mboka Makambo? Qui t'a cette chef coutumier et belé et belé. Mais toi, tu vas mon aller le oyo. Tu vas bimisa, ma carte, qui soit disant, le vrai chef coutumier, vous avez ma carte, on va doter bango. Ceci n'est pas animé bino la mukula lelo autrement que vers l'affaire ba mandat. Lui beaucoup m'a doter ma carte, pas ma chef coutumier, peu importe ma carte ou les alignés il faut réellement. T'as la caméra expliquer bandeko ba yeba l'information. Pourquoi et pourquoi les vrais? Merci Ndeko Dewa. Merci. Pour tous les dérangés au théâtre. Dans l'investigation, non, même pas. Merci dans l'investigation et puis l'invitation Bolansenga. Bengi singa parce que likambo ezali. Batba o mituna o ba o sepela o peut pas ko yima ba o yima mais la ko rappeler awake mingi ba sepeli parce que esali esengo mingi. D'abord ba carte ezali invention ya ministre T qui alali ala muki ayena likanisi moko boye te ko banda na gouvernement central. Souci est d'animer l'État congolais et ça à commettre fin à un conflit de succession, donc un conflit coutumier, non pas seulement dans la ville pour Kinshasa, mais dans l'ensemble du territoire national. Raison pour laquelle au moment que à son temps le ministre Mikulu aurait même produire un arrêté ministériel, l'arrêté 006. Où il y a des porter la création, la composition, la création, le fonctionnement, la CSRCC, la commission consultative de règlement de conflit coutumier. Nous avons des soucis, il y a des kimia pour bambo cannabis na kimia. Ce qui kimia est zate, vraiment, bomengo est raté, lipambole est raté, l'entité coutumière na bisoto pe bambo cannabis to bengi na lingala et ko kende libosote. Yango wana ibandaki na ministre Banamouere a proposé qu'il loi 15, loi 015 portant fixation à ce chef coutumier. Nous sommes à souci, il y a stabiliser pe mokondiambo ya kala promulga ki yango na souci kaka ya stabiliser entité na biso. Donc voilà, et là que y a animé biso d'abord il y a ko octroyer ba carte wana ezali pona kotia kimia. Musika ya ministre topé ya ministère affaires coutumières likanisi. Il y a qu'à dédoubler, il y a qu'à engendrer des conflits, il y a qu'à poser des mabotes à battu, tête. Et zandeka de kanisimoko, il y a qu'à kimia, il y a qu'à bongisa mabota, qu'à bongisa bamboka na bisope, ville pour ça Kinshasa parce que ndengo uti ko bango na ibandeli ya émission na yo. Kinshasa ezali capitale certes, mais Kinshasa ezana bankolo nango.
oyo biso tozali kokamba eza banzete te ezali peuple originaire ya ville province ya Kinshasa babengami na kombo ya bateke to pe baumbu. Donc soki okenda mongafula okuta ba village na ba groupement baumbu bazali bateke baumbu bazali okenda nsele okuta bateke na baumbu okenda maluko okuta bateke. Donc ezali mboka na bango lokola bapesi biso mukumba ya ko gérer bankolo province yango ba originaire esengeli pe to bongisela bango makamba mona ke koleka na biso totikala ko bongiselo komoko bango kimia pe identifiaki bango ke ya solo na Kinshasa parce que carte ezaka kate pona kolaksa que oya mfumu te mais après ko talisa que Kinshasa ngo réellement eza na bankolo na yango parce que vous êtes sans ignorer lelo toza ko ka nungu bandeko ba opotana mobondo ekoti nyoso wana alors sengeli Kinshasa mokili mombaye ba ke Kinshasa ezalaka na bankolo nango or ba représentant ya ba mboka wana babengami na kombo ya bamfumu to pe ba chef coutumier tokoki kobenga population mobimba te esengeli to identifier bango na nzela ya bamfumu na bango parce que bamfumu wana nde bazali ba représentant ya ba communauté locale ya babota na bango to pe ba village na bango. Voilà, merci. Comment on appelle le cas à travers bafumu wana autour le bango ba conflit pesa tout na kata bafumu wana ba conflit za tout. Est-ce que besoin vous m'appelez temps ya ko mener ba investigation ba enquête ko yeba ke o azali les vrais to mboka o azali conflicté o azali vrai o azali faux chef. Oui. D'abord ministre ngai na bandi musala na ministère wana na mois d'août 2021 août septembre avant biso et alaki na ministre azalaki wana biso to zui bokonzi na ibandélité ministre azalaki il y avait le ministre Doli Makambo à son temps tant ministre Doli Makambo akei ministre Tenge Teli to ko sala intérim tant ministre Tenge akei ministre semblait ka aye asali pe tant na mandat na tête ya ministère wana tango ke ministre Tenge te aye ko zonga lisusu lokola intérimaire simanango biso te ko sala remise reprise donc koya na biso na kati ya ministère bande ko sengeli ba yeba ete to kutaki na remise reprise to kutaki ba dossier to na secteur affaires coutumières to kutaki o ba bengi état des lieux to senga ki pe na chef de division aye la biso état des lieux eza mokanda o eza kotalisa et si kabiso to kuti nini to kuti vi point à Kinshasa eza na combien de groupements 21 o yebani 21 groupements na 21 groupements wana eza na combien de villages ba village wana ba eza gérer ndenge nini parce que division urbaine yenda za gestionnaire ya ba affaire et entité coutumière. Sur le plan technique, Esaïe, biso on a sur le plan politique. Alors, après si biso efengeli toyeba na état de lié au biso tozwaki. Ezate que ministre a inventé conflit. Chef de division mutata ko gérer l'entité coutumière au quotidien. Après si biso abi mokondi tata ministre lokolo koti mukanda oyo moninga na yo atikaki yango yo tala état de lié tozana autant de groupements 21 tozana autant de villages et tozana autant de villages en conflit autant de groupements en conflit et autant de villages non en conflit et de groupements non en conflit autant de groupements qui étaient autrefois en conflit mais déjà réglés par la commission consultative à règlement de conflit coutumier et ça awa autant de conflits on n'a pas réglé. Alors kobanda wana nde biso toluki sikoyo tokota na mozindo pona kokota na mozindo ezalaki nango simple eza makasi te tosaleli mobeko parce que o biso toye toza kosalela nde mibeko ya mboka toza kokende libanda ya mibeko te tosali nini toyebisi na chef de division ke esengeli na mboka Kinshasa ezwa kimia o babengi na lopoto li français ordre. Alors pour na ordre wana okoki kotia ordre na ndako mutu te soki yo soli na yete soki yo yebi yete. Alors ministre azali na division urbaine na ville ya Kinshasa ya affaires coutumières o ezali administration na nzela na ye asenga ki ke sala ba invitation bengela ngai ba mfumu nyoso baya elongo na yo division urbaine na ngai ministère toye kola to fanda totala na ba mfumu nyoso ya groupement toye ba situation oyo présenter nga eza ya solo to pesa ya solo te et salemaki chef de division à lancé une invitation à 21 groupements nyoso aza kolandanga soke sika zali aza kolandanga ayebi ke na oloba solo ba chef de groupement bayaki to soli na bango to lobi na bango ke lokola biso to bandi musala
tokuti ba conflit tala ba conflit tokuti na chacun ya ba groupement wana ezaboye sengeli esila. Alors bino ba groupement bosunga biso parce que l'état a collaboré na ba individualité, l'état a collaboré na nani na l'état. Or na kata vi posa Kinshasa na secteur ba faire coutumière libanda ya administration o ezali gouverneur ministre ministère affaires coutumières et puis division na ba bourgmestre ya ba commune lokola Ntelemonga Fula et puis Maluku. Muto l'état esengeli a collaboré na ye ezali chef de groupement parce que loi organique et loi portant subdivision territoriale à l'intérieur des provinces et la kisibiso ndenge collaboration esengeli salima. Muto azali étatique te azali service à l'état te aza organisation l'état ko collaborer na yete akoki ko associer na likambo etali décision ya l'état te. Alors loi et lobby que ba chef de groupement baza gérer na ba bourgmestre ba chef de village baza gérer na ba chef de groupement lokola na ville à Kinshasa toza na ba chefferie toza na ba groupement incorporé. Alors ba chef de groupement baza directement lié rattaché na ba commune et puis ba chef de village baza directement lié na ba chef de groupement nde to senga ki ba chef de groupement wana ba ye mutu na mutu aye la biso mfumu na ye atayo lingaka ye atayo lingaka ye te me yaka na ye biso to yeba ba yaki pe ebele o pa yoka ikalobi te o chef de groupement ye na ye wana eza yete sengele zalanga yaka biso to za batata to boyi mutu te. Très bien. Mutu nyoso yaki to identifier ki division urbaine mutasali musala biso to zalaki wana to délocaliser kaka bureau to pesi bango bureau na ministère baza ko enregistrer ba mfumu nyoso baza la misato baza la 4 même c'est là est-ce que on va s'arrêter à conflit bango surtout baza 3 la village wala tout bango tout baza ka enregistrer même boza ceux qui boza 10 voilà biso souci na biso majeur ezalaki ni to yeba si réellement automoni état de lié na kati ya mukanda eza réalité so qui peut mususu ezali parce que division peut baza batu mususu peut ko bota masima ya état de lié wala mususu peut zaita mususu pour conflit ba bota ka yango te conflit il faut ba identifier yango so ki mutu aswani na yete yo ke no ba ke mboka na ko na yo ka mutu achaka bakeli baza na conflit te to identifier bango si ma ko identifier bango cabinet ya ministre et longo na division élevé option ezali mutoyo aza na conflit bakopesa ye carte te mutoyo azangi conflit azui carte na ye parce que tokoloba te ake Kinshasa mobimba baza na conflit c'est Kinshasa mobimba baza na conflit c'est que bamfumu nyonso na o baza koloba na bango baza na conflit ce qui balobi ki était kuna bapesi bato baza na réseau te c'est que bango pe baza ba faux. Parce que là où il y a les vrais, là où il y a les faux, il y aura toujours les vrais. Ndeni boko lo baké, kuna kaka ba faux chef ndé ba jubaka, c'est que l'état ça musalate. Mais moi j'essaie na kokota nanga, j'ai trouvé tant ngai na bandi musala na kuta ba rapport, ba sentence ya commission oyo ministre Leka na gouverneur assigné hors de mission asenga la ministre Leka ayebisa apesa na commission consultative hors de l'émission basa la musala. Moi mboka Paris la kati mo ba muke na landi ni lobi d'abord no tolo baké o bengisa ki ba coupement surtout ba benga ba chef coutumier d'abord surtout même ba village ça ba conflit ba mutu ba ya. Mais est-ce que le beaucoup comme le niveau pour doter ba carte beaucoup le cas de la procédure le paramètre le cas d'abord que c'est ba conflit on a de balé que ba mboka là eux ba développer ils ont plus moi kimia pour permettre que vous pesa ba carte vraiment ba o signer base la solo. Commission ça qui musala na e commission a réglé ba conflit et les retombées ba retombé ça que gouverneur Ngobila gouverneur na biso excellence Ngobila a notifié qui ba ordre ba sentence ya commission par rapport à ordre de mission na e a pesa qui na commission Saï Moussala, j'ai des preuves prochainement sur le Bobeng Singa l'émission na bino na plateau, na remet bino ba preuve il y a ba notification quelques notifications pour mon que Moussala les a ko salima. Mais par rapport à acte boto sala on zomla kala ba chef musubi ya kala pe. Non. Ba wumeli bazo réclamer bazo les babike, bo ça ba sentiment mo quelque part ya bino. C'est parce que excusez. Nous avons apporté une information et profiter de l'information. Na za Moussala sala. Na Holanda yo. Que vous savez si ba sentiment la la carte ba carte vous pesa bo pesi ba tout oya bino bo ebike bo liaka la bango bo melaka la bango yango bo isoler bango mais oh bango ba yeba njaka ba groupement depuis kala je ne sais pas ndeko journaliste la caméra vraiment est la batu wana mutuna chef ya groupement bakala labi mbamba honoré mukonso adam fumu ya lelo
Azibokon depuis 74 je crois. Ce qui n'a pas sanité. Chef Iba Missouro David ya groupement Bou. Adam Fumu ya lelo. Tunelanga bango mituna. Tozo na ngambu ya koto. Na tuni mutuna ada fo chef. Tozo landa yo. Na zongi mutuna. Chef Mibu Pedro ya groupement Mikonga. Adam Fumu ya lelo. Ah mauvais Pedro. En tout cas bambote ya mingi. Na zongi la lisusu. Na bakisa mususu. Chef Guy Kinzondi. Villa Kinzondi Guy Serge. Ada fo chef. Na bakisela yo. Chef Matadi Kibala. Chef Matadi Kibala. Nga bakisela mongo Matadi Kibala. Na kozongela dossier na zonga pona chef Matadi Kibala on appelle Simbote na esika zali na siège na ye ya na temple na ye. Chef Tony Boadi ya groupement Mbenkana successeur remplacé à chef Mbalawa. Adafo chef mfumu ya mabe administration et administration. Loi et lobby que chef de groupe, chef de village, Azar reconnu na chef de na bourgmestre installé na chef de groupement. Très bien. Désigné na famille na. Exactement. So kinga na bureau na ngai na moni lettre ya bourgmestre za ko reconnaître mfumu ya village. Chef de groupement na ye apesi ngai attestation ya installation na ye. Na moni PV ya famille na ye. Ce chef là est faux. Là il y a pas de discussion. Non, ce chef là est faux en quoi? Il est faux en quoi? Là il y a pas de débat là. Na tangelo no ba kolo o bazala ki. Vous avez la PV famille na bango, vous avez la groupement, na tangelo ba cérémonie o ba chef bazala ki na cérémonie wana. Très bien. Ibaza chef ya fort d'ailleurs azaki maloba na shuka. A encourager ministre et puis a PCP conseil na o etikale sengela ça. Très bien. Bato yo ba yebi ke bazal lese bazana ba conflit na mboka na bango ba banga te. Ministre Mokili ava ministre ya moninga te. Que naliaka na oyo peut-être bat ba yebi malamu te. Na oyo ka ndingo tuni na ngape na za koyoka ba ko. Abi ke mingi bazo lesko na yotala caméra. Bandeko o bazoma lokola bazal lese. Ba démarche ni ba ko sala ba entendre bino. Na za ko yandeko. Ministre asaleli sa apesi X apesi Y apesi N apesi Z. Bato ya liaka la bango. Non ya liaka la mutu te. Non ndenge bazoloba. Ministre aliaka donc soki ministre aliaka na chef Labi c'est que chef Labi ministre aliaka la mutu. Mais yango ne sali ba raison parce que aliaka c'est qu'aliaka na chef Iba Missouro David aliaka na chef Mbakana aliaka na Kizonzi tout cela. C'est qu'aliaka la yango a isolé ba Matadi Kibala tout cela. Et parce que ça éclaircissement ça vraiment l'aise. Na débat très bien ya mutu te. Exactement. Matadi Kibala na bosane kana chef du village Ouassa. Voilà. Awa na commune ya Mongafula na village nana ko contester pouvoir Matadi Kibala. Matadi Kibala zamfu Matadi Kibala sa mambebele na Kinshasa. Azam funga na tosaka ye na respecta kaye d'abord azat tata nga parce que tata nga pa azam fumu chef ya groupement ya yo. Très bien. Kozala libanda kozala conseiller na zape mwana ya ba fumu basa batata na. Kozala makila wana yebi. Na makila wana ko kutimi très bien. Sentimate. Très bien. Na yebi kutime tata nga za chef de groupement koko nga boti mama nga aki chef ya sous groupement ya Dumi na groupement Mbankana na zamutu ya ba sentiment te. Oko corrompre nga na nini? Parce que nga na za kata lignée wana. Et surtout que vous allez devoir au tchap qui est dans le secteur voilà. Obligation ya kope sa ba orientation ya malamu na excellence pour kimia esala nini ekota. Parce que c'est une question moko. Est-ce que le gouvernement peut compter l'expertise na yo par rapport à ba expérience sur la carte en matière coutumière? Je crois que oyo jishaka mutu par rapport à musala akosala. Lelo oyo ba mfumu nyonso ba na semba obeta maboko à moins que mutu asala mutema mabe tope mutu asepelane na mutu te po mutu asepelaka note ato sali malamu ondimane yote mais conscience na kati ya conscience à mutu na mutu lelo na ville province à Kinshasa pour la première fois une fois sali makana division urbaine kala na bambulo eleki kala merci na chef de division Bavon Lifonga isika azali parce que accompagner so na musala oyo pona mbala liboso na ministre ensemble na division na ye na ba chef de groupement na ba bourgmestre ba sala musala kitoko ba octroyer ba carte ya identité et autorité coutumière pour identifier ba mfumu to lingi to tchakinya. Est-ce que opération bodo sala wala ministre Aselo à son temps lobaki na za na bilili wana na bomba yango alobike na ba mfumu bazo uta bipai na bipai baza ko ya balati mema ba mfumu ko yengaka na Kinshasa kolera nguba zela tout cela voilà valeur ancestrale pouvoir ancestral ezali sous te ko lukaka mikana na bureau na ngai te
ba gouverneur ba province ba s'en charger na makamnango avant ngana ndimo mfumu les cas na province na yo. Question mes amis. Alors na yango to mona kike ndeko journaliste et sengeli ko tia quand même bopeto na likambango. Ko nettoyer quand même. Mutu ayebi kaza mfumu akoka passeport na yi. Mutu ayebi kaza mfumu te. A commis gêné pourquoi pas yebi que le lo oyo sima musala au ministre akotinda na ba instance même judiciaire ba note circulaire ko laksa bango ke banda lelo spécimen nanga yangoyo signature nanga na signaka yangoyo mfumu oborondima la ville à Kinshasa eza o aza porteur ya carte et autorité coutumière oyo pas na carte te et que aza na retard. La porte est grandement ouverte. Aya kozwa baninga bazoya kozwa bayoki baza ko benga bazoya na cabinet ya tout un service ezawana ba kosala ya retard ezate peut-être azwa ki information na retard bien en négligaki ngonga ekoki na ko baxelo ko mususu ba oyo bazape na ba conflit ba bangate ministre akoloba ke mboka songolo pakala eza na conflit moyen octroyer carte na ba mfumu wana ezate parce que baza 10 baza 5 baza 3 baza 2 mais ceux qui va régler le problème na bango commission et règlement conflit coutumier musala na ye yango wana ba outil atelier ba tindia invitation ministre la ki na atelier wana ba gouverneur ba province na secrétaire général na ministre VPM excellence Peter Kaza diem talansaki nini wana go ya atelier wana ezaki na rotana esila ki lobby pour insister que CCRCC ezonga sur terrain pour être là ba conflit ou ezali et si ça pendant que toujours que na ba élection bokonza ka sengi kimia et sengeli kimia ezala alors ba tu ba kitsamite toza ko bongisa nde makambo bokoko na sengele bonga toza ko bebisa te toza ko linga ete bato baza ba fossoyeur balinga kako ya ko pesa réputation mabena batekela ba umbu azam mfumu te alati lisala akena mboka ya mfumu atayibala ya vane mfumu te akoteka mabela mfumu atayibala tama atayibala okanga yote tolingi biloko wana sa nini esila oya azam mfumu ayebana kaza mfumu o azam mfumu te ayebana kaza mfumu te soki poza na revendication e komoni ke carte ba pesaki esengela ke zala yete zala yo yela biso plainte na yo non yaka na plainte na yo comme la ministre sikano salimbeba aza mutu te esikano salimbeba esengaka ezalanga mais na kosala yango ozala conséquent oyebake ozana basubasuma ke eza yo ezala sentiment te po lingaka ndeko wana te azui ke esengela ke ezala ye te ezalanga te zala na ba preuve oyo ezo démontrer réellement ke esengela ezala yo tokondima yo soki eza yo tokokorrige erreur wana mina mama emoke bande kolanga na yebike boza vraiment attentif boza ebele boza kolanda vraiment masolo to solo la mwana mboka Paris to sala débattre toza ko sala débattre na solo bango bien bon mais ça on a émission to le kabonda ba débattre makasi parce que botali plateau to sala ngana ese ke na sala ba mituna o bino bopesa ki o botuna ki ebele bele na kumbi yango pa moto asengeli apesa bien no par rapport à ce tour na boza kolanda ngaza koloba et moi je crois très bien que quand identifier ba chef coutumier belé la kati ya ville professeur Kinshasa. Et ça vraiment d'abord activement louable. Parce que il faut chaque fois il faut respecter la coutume des Zala. Il faut respecter le chef traditionnel des Zala. Un chef coutumier tout le temps la baba la somili pangu bala la baba teli rouge quand ngaka tout tambola. Et comment peut ça la Sony? Comment peut ça la Sony? Comment la village bo on a le chef surtout pas jeune le loming ba comme le konso ko lukali ni koteka kama mabeli. Mais il faut respecter au du moins la tradition de ce temps ça m'a ndenge dini. Donc, acte aux allées que babike, c'est un vrai chef, le leader, c'est un vrai chef Bakarti. En tout cas, c'est un acte moral louable. Mais là, on regarde beaucoup plus. Et ça l'appelle solo, qui va se passer un vrai chef, pour permettre que Bakarti soit bien écouté au Sunga, même maintenant que le jugement là bango, soit c'est un problème, il y a un conflit là bango. Alors là, ça carte sur le c'est que la reconnaître que depuis qu'il y a un vrai chef, c'est parce que avant ça carte, il faut recourir à l'origine vraiment, origine, dans la famille. Bani pas groupement, bani c'est pas bourgmestre, dans tout cela. Pourquoi? Parce que je ne crois pas que non. Par contre, ça carte pas moto ba habiter. Maintenant, oh habite aussi cité. Moi la mboka Paris ça père habité et silité. Quel pas bango beta porte kokokoko. Sur la porte akoya mayo. Nana pour tout ces émissions moi la mboka Paris ça. Est-ce que ça c'est que opération besoin de ça là oyo. Et ko boma conflit ko match ma conflit makasi. Ndeko dewa. Merci na mutuna na yo. Bandeko balandanga bien. Oyebi que pour ministre a fait sa carte wana ezui une année demi. Ah bon? Presque 2 ans. Ah bon? Et bandeli nanga na kota ki na ministère tant ba nomenga conseiller na yamba maki na secrétaire général Mungimi. Augustin.
Nzamba pambola ye na ba conseil apesa kanga. Na lingake mingi. Très bien. Apesa ba conseil moko. Abinanga na yebi ko za jeune. Mais dans la communauté na yo oyo ba pesi yo okamba. Makambo eza ebele. Ba carte oyo to consultaki na bampaka wana. To consultaki ba chef coutumier ya mayele pe ya bwanya na ville Kinshasa. C'est par là que vous reconnaître qu'il va vraiment ma foule pour partir à la consultation. Non, vrai chef, top faux chef, ils ont la malobate. Vous reconnaîtrez moi quand même. 18 ans, depuis octobre, novembre 2021. Le lot aux en octobre 2023. 18 ans, il y a qu'à vérifier. Tu vérifier. Même ma village, c'est un conflit. L'éco, il y a un conflit, monsieur, il y a un conflit artificiel. Il y a un conflit. Vous êtes malade, ma belle à Moutou. Alingane conflit si la té. J'ai comme l'impression que l'on a Kinshasa, na vie dans Kinshasa, Moututo alingana comme un fou. C'est comme si le seul héritage est dans nous sommes un fou. Pour nani X atambo na Mutuka, ngape fona tambo na Mutuka. Donc il faut diviser pour régner. A somba lopango ngape fona somba lopango. A diviser pour régner. Fumu kingana tambo na suite na ye pour adam fumu ngape fona za la bongo. Té, bon konza le kamba ligné. Ce qui yo uta no botamo na ligne à pouvoir té. Et bon siko likamuni. Ngane na za tata na ngala chef ya groupement ya yo. Ce qui tata na nga kufi. Donc wala bokonjo na poani da bokonjo batasa. Vous avez besoin de matriarcat. Toza matriarcat baraka sa tata nga baza libotani bazali na sali intérim na. Yo di moi zo comprendre même va comprendre ngote. Oui si manango na bindeko papa boya kozo bokonda bino moko bozwa lelo kona bino bozwa yango bokonzi na bino ya ngate. Bosana ngo boliko sana. Bokonzi pesa mapena mutyo sote bateke balobi ke bokonzi za nzete ya songe kaka ndeka moko ndefandaka. Bokonzi za ndeke mi balete. Alors soki yo yebike soit aux ana kata lignée ou bien aux ana système ya rotation mais bon conjoint y tourne au libote poni x ce qui clan et poni mutu ba monique yende fazala mikanda clan sali mukanda azala mutaliboma azala nani clan et ponier tango ponier ba la kisura dans le village ba la kisé na groupement même na commune a sali mukanda azo kisé na groupement siko yo ko yebisanga kaza faux na nini. Donc le but est de conflit ici. Donc à passer ma procédure tout normal que bandé la famille, groupement, commune, tout cela. À respecter l'étape sur la loi. Exactement. Yosko kolobake mutuana azayete pourquoi? Bon hier azayete yo yakaka sina preuve contre eux. Ou ils ont l'accès que yondi faux zalawana parce que loi est lobby que le chef coutumier est désigné par la famille mais reconnu par le pouvoir public. Ce qui n'est pas désigné dans la famille. Pouvoir public est reconnaître. Au pouvoir public, na chef na village, ils ont banana groupement. Vous voyez, m'tata représentant l'issue ya ministre kuna, l'issue ya bourgmestre kuna. Puis surtout que nous kanga mutu na makasi le pouvoir commence à la base. Mais le chef de classe soit comment peut corrompu. Voilà. Très bien. Il y a raison pour laquelle le monde est 2 ans il y a vérification. Bazako ya to oyamba bango. Bango kut bakanisa ko ndeli kamango esila. Mo deux clans de chef de clan. C'est où meli bakata na ebisaka bango bamfumba wala nanga bayebi. Bozala kimia ekoya bokozwa to vérifier pour bosoto ezalate. So to eko comprendre que d'après le chef de clan o bazo créer ba désordre. To comprendre que d'après le chef de groupement muso bazo créer pe ba désordre. Comme même la bourgmestre la carte. Yango na ba bourgmestre y compris. Yango to za ko corriger. Yango to za ko corriger. Olandi pe muto bengie boyoki olobi azana raison muto pe aye bien que basale mukande za yete na ngongana to kosala nini ba instance habilité ezali soit to bengisi bango to bengisi ba mfumu to fandi na bango boyoka no likamba bandeko na bino oya lobi te ndeko excellence oya azana raison te mutazana raison ye kolanda bokoko na biso parce que arbre généalogique c'est sur la quand même na banque. Très bien. Arbre généalogique amalamu ezali maloba ya mutu. C'est ça. Arbre généalogique ya solo ba koko na so bandeko wela bokonzi na maloba. Eza ina papier te. Alobi batu ba tchango na papier ba yebika ezaye ba pesi mukanda. Très bien. Alakisi ligne na yesika bimela. Alors tant to comprendre que ya solo ezaki bokonzi me ba yibaki ye. To il faut attention que c'est na ba droit na yango to lobi ke musala eza na nzela. To yebi ke mikolo eza mingi te mais to zananu na mikolo etikali biso to so continue ça musala ba oyo bazali nanu na ba problème ba conflit coutumier eza na ba carte belé eza wana na efandi na bureau pour nani parce que batu wana moye ba zoezate bazami mibale misatu bozela na totala likam na bino so ki ya solo to vérifier que yom to na raison aussi carte na yo so ki pe eza bongo to ko sela ndeko lokuta ke mboke eza pena ya yeme yo lingaka ko diembela to ko yebso ko lingaka ko diembela tika désordre
Ce qui vous a lié le clan encore, c'est la rotation na bino, il y a famille na bino tango koya, yo pozwa. Tika moninga régner. Très bien. Mais comment est-ce que le local bah ninga comme le bazou le lo ça c'est mon qui aurait éclairci du moins. Ba contacter nani so ba ligi sur ba réclamation na bango par rapport à dossier ba carte et autres. Non, par rapport à carte. Contacter nani. Bureau ministre il va poleli. Bourgmestre na bango bazawana. Ce qui est dans village, ba chef de gouvernement, ba comment que chef de gouvernement tazo bloqué pour accéder. Au comme les bourgmestre mon que bourgmestre ava na yote, au comme les divisions. Ce qui division te comme la ministre malama encore. Comme la ministre excellence na comme na yo na saisi yo pour na likamu boye. Parce que les bamboka belé bamboka déjà ba conflit et banda depuis quand nous ba conflit banda depuis kala. Chef du clan corrompu, groupement corrompu. Bah quel bah corruption même si et pas bourgmestre parce qu'il y a OK bah il y a droit batika ba oya na biso na ministère to kuti conflit et belé voilà to régler pe et belé mais to ko continuer pe ko régler na mikoto tikali nango oye ko tikala ba o ba ko ya sima na biso ba ko sala mais souci na biso ezali to régler belé pour faire ça choix on peut quand la fin mandara le to kende boy non musala ya kala voilà musala continuité faisala musala ya kala ministre atavo bimalelo azo sala musala za na signature sa musala oya koya sali continuité ya l'état et ça principe mboka na mais ça la je crois un to jalousie to qu'il mo peut pas la bino d'abord vous avez la confiance de konangai atana koyina na koyina ba mfumu no sa Kinshasa oya bi combien de groupements 21 combien de villages na ba groupement soko ke na Mbenkana na kuta batinda liste ba elanga liste ya village ya ba village ya Mbenkana na mona soki 28 villages est-ce na yebi ba mfumu wana na mona bango na yebi ka quelques c'est pour ba yaka na bureau na ngao ba yaka ko réclamer ko ba ya ba ye ko se identifier ndi na ndiko yeba ke na Mbenkana baza soki 35 soki 40 est-ce que na yebi ba ono na yebi ko na tango otaki na Mbakana si on a de task ko promesse ko ba mo bondo ba chef coutumier ko ça carte un bon reconnaître un vrai chef task wana ba désolé ko le PC carte ok c'est la musulman ndeko nanga ko banga noter c'est la caméra bande ko pe ba banga chef coutumier ko pesa ba carte ya plateau de bateke ba mobondo ba kangi bango ba banga te l'état dans la kama kasi est-ce que mobondo et ko za l'éternellement kamuna sapo ezala ka esila te tu vas la confiance toujours non na tuni mutuna bitumba kamuna sapo esila te l'état za l'état est-ce que mobondo ko za l'éternellement yo kiteke l'état va ko bunda po acha kimia kuna ministre na secteur na ye administration coutumière eza ya ye azako bongisa yango ba OP batali sécurité ministre intérieur ministre de défense ministre intérieur provincial eza makambo na bango ya ko sécuriser ba batuna biloko na bango ba ko sa baza ko sala nyonso ba ko sala nyonso ba démarche ezali ba ko sala toza pe ko be la bango na minute oyo parce que mobondo Kinshasa eza ya bateke na baumbu eza ya bikolo musute puisque bateke na baumbu baza menacé na phénomène mobondo l'état a na obligation je dis bien obligation ya ko sécuriser ba ko batela bango ko tia ba soda ba beta manduki ba benga na mobondo po bango bazonga na mboka na bango ba kene ko sécuriser soki sikoyo to tobi ke to tika na biso lokola mobondo ezali donc ba mfumu ba za la reconnaître bon to lo ba pe ke soki mobondo esili ba bande ba ndira na to mfuma sika on n'a pas créé des chefs coutumiers. On a juste identifié ba chef to pesi bango pe identifier moko eza ba carte ba kozonga na bamboka na bango bayo kanga lelo ba kozonga na bamboka na bango parce que ba koko na bango tango ba bundaki ba fandaki na bamboka nzamba yebaki tango ba belge ba ko kabola mboka ezalaki makanicité sentimate po ba besoin étandi ya Kinshasa ba pesa bateke ba bi to kuti bino bo fanda na mboka na bino to kuti bino alors et ça ba mboka na bango ba kozonga na bamboka na bango tango ba kozonga mfumu na mfuma zozonga na esengoke oyo na kimaki mboka pona mobondo l'état sunginga l'état ministre de défense a koyoka ministre intérieur a koyoka ba généraux chef d'état major a koyoka boyoki mutune ya journaliste ba kondia mboka bo sunga bateke bazonga na kimia na mboka na bopo bana batanga classe makambo etambola malamu mobondo aza mobondo akoyi koleka moto ya l'état to pe mutamanduki soda na makasite bazonga na bamboka na bango bafanda na kimia alors wana ekozala pe sengo na biso me musala neza kosalema. Très bien. Voilà, merci beaucoup. Nous allons continuer dans mon amboka. Paris soit allé conseiller ministre niveau ya affaire coutumier to solanaï pour la hôtel vraiment mingi ko doté ba chef coutumier ba carte ba pour l'accession qui aux allez dans vrai na ya faux. Mais ce qui est important aux hommes dans que azola ça vraiment que ba bene ba peut pas ça sentimenté. Avant ba ça ba d'abord tant moulaï a mener ba investigation ya ko koyer ba les vrais et les faux malgré ba conflit mingi za kati si la kakate.
et si la carte. Mais je crois très bien qu'à travers la carte, on va nous permettre que les affaires alors donc Paris c'est l'équipe autant siko yo caméra là comment que vraiment la souka pour te faire comme ngonga la qui ça batou importance man de chef coutumier importance c'est la carte là premièrement deuxièmement on va se sentir lésé comment est-ce qu'on construire pour atteindre bino base de réponse mongo favorable par rapport à situation au bazar nango. Merci de journaliste naza conseiller naza moi na bango ministre naza moi na bango soki mutu yo sepeli na likambo mutu asali te kende komona otu na ye mpona nya sali yango ndenge bobenga lelo bokanisi ke esengeli nani oyo asepelaka na mobulu to mpe batrouble na ndako na ye tata nini akosepelaka mbula na mbula ndako wana bana bataka bendiscipline tata akoadopte attitude soki aza papa responsable oyo ekomema kimia na ndako mpe na libota na ye batu bavoisin balobake oh tata wana sakanaka te tout le monde est chef à Kinshasa na oya wuti province aza chef alaki bilamba bokonza kotambola na Kinshasa na lobi no importance eza munene sima musala oyo ba service à sécurité ko so musala ba anero wana pourquoi parce que ministre akosala circulaire ako réserver même na ba redoc na ba aner ko yebisa bango ke ba carte bimi mfumu nyonso akotambola na Kinshasa tambola les déjà rendu public c'est pas atambola na divagation te soki bakutano na nja papa yo nani yo ngai ozomona biso na biso bala bamfumu lelo na songa na biso to koma to tiepe laisser passer na mutu kalanga pendant que naza mfumu te na supe biloka bo candidature na mutu kalanga pendant que naza mfumu te opération za combien de temps lobby ekokoma likambu ya komo wela bokonda batata pona nini elengi wana ekoteli yo ministre apesi ba carte pour limiter ba dégâts alinga limité ba dégâts mutu nyonso sika fandi soka za fo akoyeba ke soki na kei na cour et tribunal lokola ministre akotinda circulaire na ba combo répertoire en annexe ba rotuna nga papa yo l'état yebi yo et ta forme mususu ya reconnaissance ya ba chef coutumier bien Kinshasa eza loka sikate za innovation mais za la ngomba kambo esali makamena bon actualiser presque bon ba donner ça qui montre la ligne calme vraiment parce que kala bourgmestre a besoin acte de reconnaissance après chef du village. Gouverneur, ceux qui confient qui a notifié si groupement au village va où tu ressembles à la commission. Le ministre intérieur a s'est arrêté. Alors, il va reconnaissance, il va reconnaissance. Même au ministre a sali, il va reconnaissance à Mfumuti. Tant qu'on comme à papa, au piraté per côté, il va identifier, c'est codé. C'est biométrique. Et la biométrique, c'est la semi-biométrique, mais la codé. Très bien. Ce qui est au piraté, chaque chef coutumier a un code. Il y a un numéro d'ordre dans la carte. Moutoye biango, kaka ba concepteur de ba yebina cabinet ministre. Opération ça combien de temps? Na lobby na yo tout ça ko kende. Biso za na ministère. Na pas leur doter ka carte ça combien de temps? Et tout ça na carte ya ministère. Très bien. Tout ça sala musala. Tout ça wana. Tango so ko za. Attache ki to kei. Mususa roya wana. Akosa la continuité. Voilà. Donc c'est que les gens ont pris ça bagage. Eza nango, muto azana. Baba ngate. Aleka. O azana retard ajouté aya. Oyo pe a Monique azana conflit ke ba pesa ki yeti fake aya ko finga te ko ipozo finga l'état yaka ba yoka yo pesa doléance na yo to ko examiner ngo soki ya solo dans la raison ministre osala mukanda lobité na mboka tel to retirer loko wana en attendant ba régler problème. Très bien. To kosala yango mais na lingi na pesa principe awa. Et c'est tout comme vraiment la sous émission. La caméra. Ndeko moi 10 minutes et osanga malamu na limbo le loko moko. Bandeko nyoso ba fongola matoi ba yoka. Très bien. Ba conflit cause à l'éternel te. Muto ya si asamba na commission. Ba pesa e raison. Gouverneur a joa mukumba ko notifier. Ce que ministre a payé carte à sali disumuni. Parce que le ministre travaille dans le gouverneur. Gouverneur a ndimi X. C'est comme ministre a sali disumuni. Il y a ministre Zap na kata mambo. À respecter au hiérarchie et agir la décision. Ça c'est un. Deuxièmement, pour ministre a exécuté plan na ewana, il y a identifié puis qu'octroyer ma carte. À koki ko le kananzela n'importe qui te. Il y a des services habilités. La loi nous donne cadre wana, cadre organique et l'exhibition de zelani to rotambola. Même l'arrêté qui fait fonctionner les ministères provinciaux, le gouvernement provincial. Et puis si biso ligne de conduite ba tout na kanani ba kuta na kanani. Ndeko dewa na koya ko kuta na yote
lokola journaliste ya tolekana ya Psy télévision pour na makambo etali mama bamfumu te. Non non, awa ministre ako collaborer na nani? Ministre na o etali ako sa rapport na gouverneur na ye, ako collaborer na chef de division na ye, ako collaborer na ba bourgmestre ya ba commune o eza urbano rural o eza na entité coutumière ntele malukupé mongafula, ako collaborer na ba chef de groupement. Nde ako sangisa bango ndenge na lakisio wana batu wana nde baza habilité. To c'est vraiment mission de Paris. Ezali na mutunyo sote. Eza na bato baza habilité circuit wana o esengeli ministre a collaborer na bango parce que bango nde baza ba représentant ya l'état. Muto ezali o eza organisation privée. Ministre a na droit consulter yote. Eza na loi moko te po ministre a ko sama mloko la zoba te, o sama kamloko la muto ya yebi. Bachaki po ayebi eloko aza kosala bakotia mutu akoko sala na sentiment te na ba émotion po aza moninga ya ndeko dewa yakana na selo ko bute azo consulter oyo ezali étatique service ya l'état oyo eza privé wana eza na ba fait moko privé ko tuno conseil en privé mais ako associé na makambo etali ba décision ya l'état congolais te. Merci beaucoup. Merci Bolandi vraiment de Paris, ça fait si éclaircissement par rapport à Makambo Italie, couper sa carte tout beaucoup plus que chef coutumier. Donc c'est vrai que le ministre a ça qui sentiment au minimum bakasi va sentiment. Et ça sentiment de ko journaliste. Ça y vraiment se référer à la norme ou essayer. Et ça lui sentiment. Et puis nous c'est ça après investigation va salir pendant temps là. To dégager ba conflit na ba non en conflit. Et en plus faut vraiment que acte au bazo sala o lelo o yango ko permettre et sur même matin justice la biso na mikolo koyaka ya koyeba que voilà celui-ci a été identifié comme un vrai et celui-ci n'a pas été identifié comme vrai. Donc il y a acte vraiment comme la souka émission au parce que de courir derrière le temps makamona de l'obso o azali vraiment conscient mais j'espère que mitule vous allez belé mais tant exactement mon de repartir aussi ces émissions mon ko lelo. Ndeko Dewa, merci to silisi nata ko encourager bandeko yo baza na retard baleka bandeko baza na ba inquiétude de ça bango pasi ba mituna su mituna na balabala te ba ya na cabinet musa service za ba porte za grandement ouverte et ko yamba bango to ko yoka ba posa na bango to ko sala rapport si photo mais pas ministre yoka ye to ko sengo audience kaka wana ministre yambiye mais mutu nyoso ayebi ka kota mona mbilinga a yemoko ayebi mi batela yebake moko tata likola l'état to zalina ni zo se créer des autres quelque part que l'état ça l'état to comme la souka émission auto yebi que porte ya ba konzeli toujours pour les laisser comme les alliés passer en tout cas ba numéro les alliés en peu ba o ba que ça va konzeli bien passer kabila ministre ce que ça rebo kendi ba la kimia. Merci à Ernest Fakele, merci à Salomon et merci à Yves Mumba. Merci beaucoup à Popo Ikoma et pourquoi pas à Ziko Mayamba et surtout beaucoup plus merci na mona mboka à Paris c'est nous mbaki invitation na biso. Merci de coder wa ba konziva sunga bande ateke bazonga bamboka na bango esa pasi ba moyenga na Kinshasa kolia ezate pasi bana moye batanga classe ezate na kombo ya ministre ya gouvernement provincial à Kinshasa na kombo ya ministre provincial à Gérard Bamfumu na kombo ya bana Kinshasa nyonso puis ya bateke na zako senga pe na kombo ba congolais nyonso plateau wana esangisaka bikolo ebele baluba bangala bakongo baswahili oba osa misala bango na plateau ezosenga bango muna muta zongela misala na ye alors tozosenga na général na biso Stazin oya 14e régiment militaire tu ebi ki yemta zo gérer Kinshasa et pona o etali mobondo pe fongo tala mo alisu loba pe na bakondike bandeko bana posa kimia insister biso to insister yepe aloba yango apesa pe mitindo ya malamu po ete musali sema na kimia ezonga na plateau e umela mbote na bamfumu nyonso mfumu oya zui carte te leka na bureau eza polele tope toko obengi na privé soki numéro ezate o sengi numéro na biso na oya za pembeni ya oya yebi mfumu nyonso moko ozaka na numéro obengi toko orienter ondenge nini musala wana za kosaima po kimia ezala tozoluka nde kimia mutu akosa bino te ke bakarte ko benda mobulu te
ba carte e ko pesa nde kimia soko yo ki mutaza koloba kezo be na mobulu c'est que yemo ka lingaka kimia te alingi te parce que soki yo za mfumu na mboka na yo ndeko dewa na si osilisi bien sûr metikelanga moi une minute na yebisa bandeko yo za mfumu na mboka na yo wana pa za mfumu na mboka ne bozo wele lokote siko yo ko linga ndenge ni te ba yeba peke ya za mfumu o wana pa za mfumu. Donc c'est que quelque part ils ont l'occasion de la malamuté na motema na yo yebike oyo baza ko sala wana e ko bisa bolumbu pe na poisa makama be ya bato ebele yango baza ko linga te parce que soki o linga kimia muto sa linga kimia alinga makama malamu e carte za makama malamu po ete ngala za na mfumute neti ngala za na mfumute Ola te na sui na ngai te pona za na mfumute oya za mfumu sio na ko kele pasi yani po ajika te ministre azam ministre merci oya lingi amoni keza mabe ngana ko senga même débat aya ala kisangai ke eloko wana bosali wana eza mabe kolanda na ba sentiment te mais kolanda mobeko ya likunzi ya mboka. Merci beaucoup. Mobeko mibeko etali makamba ba mfumu ke ministre sali mabe na za preto sola na même na plateau na la kisaeke mabe moko te sana ministre a violé disposition moko te. Merci beaucoup so mona s'appelle ici au plateau Zali pour le numéro ça benga biso to benga comme à Paris moi mboka Paris akoya to aussi ça elongo na par rapport à la réalité eux les kana mingi. Merci na bande basunga biso na niveau ya niveau ya régime na niveau ya montage j'ai rédaction émission oyo on a dit la présentation je vous retrouve prochainement dans un autre numéro jusque là restez branchés sur un programme il y a Abside Télévision. Merci mon mboka Paris on se retrouve prochainement. Merci.